bote baimboka esengo malamu penza ya ko retrouver bino liboso ya émission na bino bolingaka mingi masolo ya mboka et nanzela ya chaîne na bino Aerotech TV, vous s'abonnez massivement. Nabokasi à honorable Jean-Paul Kabeyaki, mon patron. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Vous ne serez pas dessus. Non abonné, bino baye bota la kapé biso, bota la beau partager ma vidéo et ça moyen et à soutenir votre humble servante Fallon Tetila. Comme vous remarquez, nous avons un 4 sièges à INC, parti cher ya mon amboka Vital Caméré et le mon amboka Douglas Toulengi, toye penato timola la mozindo masolo par rapport aux questions de l'actualité. Petoye ba position ya UNC par rapport à Maïma koleka na mboka ba pesa biso position na bango parce que tobi ete basanga bande ko UDPS kasi tumbo yo to comprendre te apparemment UDPS ko bunda yango moko UNC s'est écarté depuis bakanga mona mboka Vital Caméré ba sepela te to penini état de to sala musala malamu to pesa musala malamu te to sola ngona kati awa boko e bango pena bo molai moi mozindo mona mboka mbote na yo mbote madame bonne santé matoni mingi santé za no mon biso donc nous sommes amis na boki biso de éviter ceux qui va au foot à binoté de sali grève na comprendre te parti na biso non mituna yo ba poser aller en ngai boki biso donc parti na biso za bien makasi mingi kolega lolenge moi mboka vita na za kati ya boloko parti za bien soucier et quand même na mwana mboka aimé bourgeois secrétaire général ai ndaza ko sala musala ki tomi makasi eka toza ensemble toza bombo toujours. Il y a un petit système, il y a pièce contre pièce. Il y a une opération pièce contre pièce. Non, pièce contre pièce. Putain, la mère à Sambaki, il faut ça va pièce. Il y a une pièce à la pièce. Oui, caméra est bien bon. Mais là, c'est ça. Trace habitude caméra est bien bon. Et c'est la rosalati. Il y a un peu de c'est il faut mettre en là-bas pièce contre pièce. Il y a un petit couleur. Couleur, un peu magasin ma casse. Deux bazin riche. Tu peux dire couleur pièce contre pièce. C'est style. Vital Caméré azali icône azali alors star mobile il faut logo ba na relate le somme dans la tibo c'est la bête la pièce contre pièce comment on relate ma cité. Ok, merci beaucoup. On a besoin de Biano par rapport à l'opération pièce contre pièce. Mon amboka Douglas Toulengi a Manuel Longo Penza Malamu. Bokangami mon amboka Vital Caméré si ma condamnation na ye besoin qui mikano. Bokende ko saisir pour d'appel après ce qui pour d'appel à Yanoli Penza Malamu te bokena cour de cassation ainsi de suite au Ekolanda. Kasi démarche en comme boni. Non, merci pour maintenant na yo madame. Omoni il faut que ça les camonatans au sengeli que ça les camolenge sengeli. Biso avocat. Bah qu'on a évité Caméré insistement, nous devons le voir diaboliquement parce que après il faut bendir sa culpabilité, ministère public n'a pas juste bah qu'on a évité Caméré parce que on l'a sabi so yangote. Juste à rendre un régiment naé n'a pas greffe au ministère public à fonder à membre évité Caméré, n'est pas que ça la plagia copie coller à qu'on a évité Caméré. Bah toi par exemple bon 57 millions de dollars. Neko Jamal andimba kinonga na zombongo na tonga bandaku ba conteneur ekangami na port Dar es Salaam le monsieur ezali na Turquie mais malem madame malem tika non il faut bandela ka non on demande passer justice pesa liboma te ba chaika maboko on demande passer que ba ça va démontrer bisoté na par exemple mon boza na chaîne na bino patra personne mon non Jonas zombongo yo futa ba travailleur bon a futi ba touté soit ils ont 50 000 pesa madame X salaire nae après si binoté mutuma ka zimmo wana a changer programme aller mon sans faire détournement mais la matière oh mais monsieur a ça mutani oui le remanga ndo yiko alors mutala mongo Jamal abana za mongo atina ba compte ba ndeko nae disons plutôt et ba collaborateur nae abana nae aso ba te mon na tona compte invité Caméré te mui ma za mongo yeno ngana za mongo pour donner biloko. Bon, pour qu'on ait Caméré, pourquoi ça veut dire que Caméré est bon? Ok, ils ont infraction, ils ont une infraction intellectuelle. Dans la matière pénale, comme beaucoup on a vu sur la Constitution, même dans le code pénal, livre 2, battre collaborer, bisote que non, infraction intellectuelle et ça la raté. Mais autrement, il y a une nouvelle bisote qui a boyé, parce que la mouille va l'ali. Que notre infraction intellectuelle ils ont raté ils ont le quota donc quand même on a qui est pour l'intérêt privé il y a un individu évolution il y a dossier pour la question de madame tous à niveau appel et ça bisoté to rotia mon colotier o to ressemble et tous années zus il faut avoir quota en profond
baye ba dossier na pour te ba fixer to ça ma date ni to ça ma moine mais biso ça ya musa na biso avocat ça ya musa déjà et si on déposer déjà à niveau appel to ko ça va bien ça avocat na biso pour te ba bandela dossier na zéro basamba et puis vite quand même to ko senga na epé alongola vraiment ndeko vite quand même présent na biso mais quand ko longa moi na sengi pardon papa moi titre na moi pacificateur s'il y a des choses au bimisaka na niveau ya cette bonne volonté na yo bimisa yango si vous avez des annotations au bolobaki ko branding en moté et ko sala sin bon mboka na biso bimisa na niveau ya appel ndeto moi to s'inviter quand même vraiment alonga non a me ka doser na channel titre qui pacificateur moi à part ay bana ko bimisa bilo muso ya bombaki na niveau ya appel. Mon mboka Douglas Tulengi, toye ba position na bino ya UNC malgré condamnation topé bokanga mon mboka Vital Kamerhe botika likaka na coalition cash. De l'autre tolingi toye ba position na bino parce que tomoni nomination ya topé proposition ya ko nommer bongo mon mboka Rosa Malonda na titre et topé na motu ya Seni Akamba mokitani ya Corneille Nanga oyo ko sala somo ba imboka ba réagir bande kwa lamuka tomoni ba koti makambo ngo UDPS déjà balancé ba kotelema na balabala na population. Et c'est ça, Kotiango, CLC, topé communauté laïque, to benga rakoti makambo, kasi position na bino. Bo fandi se ata kosu INC to kite, bo tiki bande kona bino, babunde tumba bango moko. Obi biso wa Kongomani, mais espère moto biso wa Kongomani nubi batu babosa naka le passé ya batu. Be babosa naka oyo leka. Au moins en 2015, tant on Vital Kamerhe a telemelaka loi qui on a lobaka na lingala lobaka na kimongo na kimbunza ndeko langa penza la njoka lobaka na Joël na lingala na no mebele ezaka yense sara musala bate belé bavandaka mais les to comme na pouvoir IDPS INC aller IDPS aller tout ça ensemble na cache to tambola bomoko mais ce bato ko marcher et ça tout ça na carte constitution peut pouvoir ba marcher et ça, il y a un état de droit. Ma belle association sur le marché. Mais maintenant, ils ne corrompent ça. Et ça, on va politiser. Et ça, on bataille, c'était. Et ça, on bataille DPST. Et ça, on bataille PPDT. Et bataille la Moukate. Et ça, on bataille au Bengi, bataille société civile. Ba église, oh, il va se battre par un moment, on va vendre. Ben, on va bimisa mutu à poser ça. Maintenant, il y a un vendre à bango moko. Baponi muto Rosa Malonda là ça engage moi personnellement parce que niveau à partir na biso na ba pesi position té non ça analyse comme acteur politique parce que parti na biso quand même na monde ko na biso mais boche il faut des politiques nationales ba vanda ba pesa mode de appartenir presque au tambola mais ba conception tout le monde nous sommes focalisés dans dossier moi mboka Vital Kamerhe Torozani non ça analyse na comme communicateur OK na bi que non na mibeko oyo eta musaka seni ya 2010 qui modifié en 2013 que président Seni bureau Seni bautaka na société civile balaka 300 na bossa unité et 4 bautaka na opposition et 6 bautaka na majorité na majorité parlementaire ndeko Rosa Malonda Nathalie le passé naï Nathalie Olenge asela musala asa muta banda kala depuis 2005 na référendum akepe libana mikili ya Afrique après ces expertise na biso ya mboka na biso avant de ngope libana ya mboka aye kozonga société civile baponi yende azala wana sur 8 de ba desaki 6 ba voter ndeko Rosa Malonda abimi biso a potisser je pense il faut to zene to pesa bato ya biso to kotinda la muka a obligé 4 personnes aye ba kopesa bato ba ne ba kozala na kata seni parce que biso le so balongoli Rosa Malonda vous passez mutu akoya auta et pas maman qui me vite auta pas ya mon enseigne na bundia Congo yo ka société civile tse ba kondima bato wana ba ko kipe ko ndima madame Malonda ba bia uti nulle part madame tango bato nyonso wana bakendaka na négociation ya partage à pouvoir pourquoi ta benga population te pour ça malibanda pour te bakabola bakato abolingo kabola kwanga alelo baloli maloba pe tango biso to kenda biso apote ba kenda ko négocier en général apote to kenda ko négocier ba partage à pouvoir pourquoi ta benga population to tele malito malibanda lipe matitalo dollar est comme na 20 000 carburant et mati 3 mois ba bayer ba bisi biso locataire na bandako pourquoi ton marché te pour anité le nombre d'intérêt privé à tout le monde à balabala moi je pense
et ça moussa biso peut-être ko sala té et ça moussa de la société civile o ba ko sala biso politicien de sécurité présenter batna biso na majorité 6 personnes opposition comme 4 net ko pesa le ko passer ata do longol ne ko malon na batie mususu société civile ko boya bango kaka 2006 to mala muta bimana na et pas basango a publié l'élection na ba char de commun batu ba ku fait belé c'est 2 jours 3 jours na ville. Na pas ça comme na bango té moi je vais chanter c'est mal c'est non éviter caméra. Ça marche chez vous. Ba publier l'élection quand achat de combat. Mais ça c'est bêtement pendant tout ba ku faire le belé yango té. 2011 idem. 2018 bino boyebi. Suko oyo la mwana oyo a travaillé na katia mboka na biso après ça expertise na moni agenda na e. En plus mokitani yananga. Aza ba ba banga ya mwana. Mais moi mboka fait ça mokitana cabinet. Depuis on a pensé na bon na penser président na mboka ti. Baza na Congo te. Mais ba banga misalo tata na ya salaki e pa ko répéter. Non, omoni lelo yo te ko lo bata mabe ya mutu. Mais aza trop jeune, amoni mabe sami na mboka na biso. So ko tika komo na mboyo zalani kan fierté. Ne ba le mumu batika, ne ba kasafu batika, ne me inviter ka mera tika komo na l'Assemblée nationale. Ne patri komo le na mboka na biso le ba kangie un état cabinet mo konzamboka. Ba kangie sans ba preuve équipabilité yo ayibeli mbongo ezate. Botie na kata boloko. Mais akosala kaka toujours comme retanga maraka. Nous voulons aussi président Sénat Koyape comme on est en manière que non même ici abimé ba ne ko contester mais c'est musala kitoko to moni que non a rendre image en na biso na élection après si angolo kumi meka so to mi ba tato ba umena kata politique ba na 2006 ba ka député 2020 to ba jeune bilenge ba maître Basile biso obeto mpe to mpe ba député au moins to changer image ya classe politique na biso to ko sokola yango on a ko lo ba na porte ba ko comprendre na ko sa déjà le loté ba nenso ya INC ba na mboka Grèce Ali Titala ala certains exécutifs toi la bomoko toi la sima moi na mboka Vite Camere toi la sima coalition sur cash IDPS et INCL pour les soigner tout va ko soigner mo konzamboka. Douglas, un mot par rapport il y a deux missions, il y a VPM, il y a justice. Comment est-ce que vous concevez cela? Est-ce que FCC va désigner Moutou ou à cause de la compétence, les colons et topé bêtise ou on est répéter? Non, madame, il faut apaisements. Pour un zawa tout bien il a des banchers bandés sur comme Matisse. Il y a banchers politiques ba ko sala, ils a politique. Au monde ni ngana sa droite, na data ou vana bande ko avocat. Ko démissionner, ils ali acte personnel. Faut la conviction de démission à Vite Camere. On ignore démissionner quelque part. Moi j'ai pas laissé ce soit des années ministres ya. Premier ministre Ndeko Ilou Kamba, ne c'est peut être révoqué. Mais ko démissionner. Non, Ndeko Ilou Kamba, et c'est à révoquer ministre Rana. Parce que mon tout peut être démissionné acte personnel. Il y a mon qu'on a monté manaya habité na CP na démissionner. Au cas démissionner, beaucoup pour ça démissionner ndenge. À côté démissionner quand les gens se peut être ne pas révoquer. Non, il faut démissionner. Il faut démissionner, je parle de sa démission. Mais à sa démissionner déjà. À démissionner, et puis ça va démissionner, je ne saurais pas prendre. Si à démissionner, coup de chapeau. Mais je pense entre guillemets parce que nous informés, je ne suis pas informé qui a autour de démissionner, ça va démissionner, coup de chapeau. Il y a un moment, les faits ont démissionné déjà. Toujours qu'il n'y a rien de non, madame, ngai téléphone zéro pas ngai té. Pena micho be ngato sele mission na koti na mon internet c'est. Na information da micho ça mais na bi na information na RFI na Top Congo na mission belé. Na bossa la politique pour ça publicité na bango té, je suis mieux informé que vous. Donc ce cas démissionner, coup de chapeau. Mais to qui na lire il y a Ilou Kamade. Parce que ba la les mission ma comme Italie loi Minako côté oyo kozala bongo lisusu côté non bosana bosana yango machona tiro bosana yango madame bosana yango population moko pesa permettre akopesa bango chance eloko le quartier bala lisibiso côté na mamu ya loi ya Minako côté oyo batu ya c'était si ba se préparer ba misi ndeko ya c'était si ami président ya Seni côté VPM ya justice bana ko district biso donc moi que non eza banché politique na so ya FC bana ko sala ya machine baza ko beta carte na bango lenge nini na remaniement na kozana kozala ti eza la carte ba ko beta et puis ça da cash to ça ko lala
au lieu de raisonner que non nanga ma cache déjà stoppé dans on a biso jama kaboun ba écarté dans l'Assemblée nationale ne confiter ka mairie ba kangi insistement ba condamner diaboliquement ba condamner non c'est ça donc cache tout ça qu'on peut mais FCC c'est tout à fait normal FCC aza ko beta donc aza ko sala machine mo dans la laboratoire ma makasi et puis so cache to so contre ba querelle mo ezanga tina vite camera sali boy veka sali boy mais bana vite camera ça na kacha boloko au moins pas sur le comité. Toromina Souka Masolo, vraiment, dans mon poussé, au PSAPSO contre Andy. Moi, c'est le président, il y a UNC, où Azali Bongo, Mokambina Bino, ami d'achature, Azali qui Bongo interpellé, la justice, et Atindara Bavoka n'a pas raison de santé, évolution de dossier, parce que nous, nous, sommes en Kati, Badon, Genda, Kosa, na Mama et moi, il paraîtrait qu'à soutira Kimbongo, na Kati, il y a programme à 100 jours. Ah, madame, au sens de nos comptes, mais résumé, non, c'est le compte, apparemment, na Kati, à Réunion, na jour au gars sans alaki mais nabi que non attends il y a quatre connaissances sur ça dans un comité INC Cameroun c'est et ça la biso passe mini to bela non acharnement et comme quoi na quatre famille moi na mboka vitera mère et moi quoi même tina katia ya na katia dignité nae ya ko simba moi si détrait bien mon konzamboka oh azata na rôle mon côté na programme à 100 jours oh non madame bo benisi na programme à 100 jours avec un rôle, avec un superviseur, avec un coordonnateur, na cabinet mo konzambo et moi président Chilombo. À ça protocole, à ça musala nini. Donc non, ezaka pona ko laksa batu que non que ba salir image ya vitera mère, ba salir famille nae, ba non peut-être ba ko diviser INC. Mais en point de contrat to que non, maman Mida Kendaki ko se comparaître une dame libre qui a collaboré na Sambo na biso. Bamoni bisika mokote oyo mbongo soit mama Mida ba virela kai bamonte bisika mokote oyo banda ko mama Mida sombaki bamoni yango te obeti masole ya coupe ko ça n'a pas simi mama Mida zali coordonnatrice ya fondation la Colombe oyo même bato bazana mbongo ya mboka na biso oyo ba avocat république bazu $200,000 avant condamnation diabolique à Peter Camer les 20 batia consommateur groupe ya KVAT basa la donté mais maman Mida asali yango na motia bolamu ya fondation la Colombe akeko pesa na kati ya mama emu mabeza na mboka non okoshende ni tika kokosa batu ya poto ba non na mboka so kiango na contexte ni il faut dans la sema pièce contre pièce olobi non sungate na défendre ngamena na ngane lo kutate olobi obide non ayiba ki mbongo siko ayiba ki ngo na mboka siko na pesa ki azaki na azweki rôle na kata programme 100 jours to futa ben po non azaki na rôle ni maman Mida zali femme d'affaires ayemaki ba pièce de certification oyo bato basa ba fait basa la commerce à l'accès des ambons na biso abandi ngo lelo te on tient de remettre le sol il faut non il faut défendre à la kisine ba buko mapango oyo ya somba même avant akoma bisika azali wana donc ezali dossier moye ba lengi ba batu ba sa batu kena mi baza INC or c'est le contraire mi baza libanda ya cash. Merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. Tokomina Souka Masolo na biso. Merci na temps pe na opportunité au bopi sakapenza biso pe na confiance et fidélité au bosala na kati ya Eurotech TV nanzela émission na bino Masolo ya mboka. Mona mboka Douglas Lulengi. Liloba par rapport à l'émission les lomo de non il ba souka to no matoni mingi mari bokimi biso to comprendre te so pe boza ba rere o boza robeta masote bino mo guna kaka robeta masola batu et c'est biso passe mingi to ko connaître na biso papier okata oyo bakanga illégalement injustement azana kati ya boka c'est un moyen nda moyango yo akosamba te et le bakanga to ko ba pété état de droit et comme de yango le membre habiter mais to ko zelaka ka na peine ay bakosamba ay bakomisa biloko nyonso oyo ye abomba même bisika zela même bisika va na kata bolo ata mo konzambo ko sale pas simi ya komona collaborateur na ye ya komona muninga ne na tanga passe na Genève batiki ba sundolier mais vite camera nimi a seneye juste mboka tie na kata boloko et ko sala mona mboka fils de Chilombo pas simi mais comme azali garde de la nation azali vraiment première institution zende mzazo azo kamba yango to 5 ans lisu ne pesa likola si mboka na biso ay ba kotala si ça moi so les allez fonctionner parce que le long ba kangela ki collaborateur na e eza o lengo na te
ministère public est incapable de démontrer biso ba trace sur caméra iba mbongo na matière pénale sur des mbongo il faut vous avoir preuve voilà ba trace sur ba trace à traçabilité ezala mais peut-être amener ba l'axe biso en côté nous contact plus 743 84 380 25 63 plus 743 84 380 25 63 Matondi mingi tikato pesa mbote na balandi minene ya Aerotech TV. Ngana sankara na binote franchement je fais mon travail. Dossier vide wapi. OK, merci beaucoup émission Sili bo comprendre ali akuna. Je ne bouffe pas nalia na binote. Nalia na binote non ça musana nga je suis à politique. OK. Merci beaucoup. Émission Sili. Bino mondima ate. OK. Tikato pesa mbote na balandi minene Aerotech TV là je vois depuis Toulouse Noël Emba Matondo depuis Toulouse. Eder Baboza Kata Kinshasa. Mon vieux, je te verrai bientôt là. Et merci à Jonas Sanga, un homme souriant aujourd'hui. J'ai pas compris, il a filmé le Koleka. Koleka Pena Makasi, l'Olenga Bémission, son nègre les garaté, na bande de Bilili Kitoko comme Libino. Merci Nandi Lumisa. Nangambo ya réalisation, na coordination, Tomoni Bongo Yeme le boss, mon papa, Jean-Paul Kabeya. Merci à l'équipe Aerotech El Paris. Topé Bandeko, Gomesana Kobenga Biso, Bapel, Bassituation, Topé Barema Kanabino, et comme il a Rabiso Penza, Yango et Salara que Tora Kobongisa Moussala. Moi, je suis Douglas. Monsieur Soukinawa. Mago Bondi, maman Moussou, Boton de Bini. On a fini ça. Portez les masques.